Sali bandeko nyonso o bazolanda nga na ngonga oyo ezanga Dr Ahmed ya cabinet ya Dr Aladji Demide. Je crois ezali mbala liboso te to mona na lisuna bino malgré batan ya confinement batan otoza bloqué na pandémie o ezo déranger monde mobimba. Na ye lisusu kopesa bino message oyo ezali très important. Nazolobela mingi na temps ya solution. Na temps ya solution solution na ba bokono o ezo déranger biso o ezo tongisa biso na memi bakisi oyo eza makasi na ebike bandeko oyo déjà bazwa ba produit na ngai libanda partout dans le monde bayebi ndenge nini o Dr Ahmed travaille kana bango et bazala jamais décès et lelo na ye na ba produit mususu asika oyo na ye ko lakisa bandeko oyo bazolanda ngai pona ba différents problèmes oyo bozana ngo ya ba maladie oyo ezotungisa bino eza neloko moko te eza impossible tant que Nzambe azo exister eloko moko te eza impossible Nzambe du jour au jour azo pesa biso mayele ya koyeba kasa ya koyeba mbuma ya koyeba ba racine ya koyeba ba cox ya koyeba oyo ezo oyo ezali bakisi pona ba bokono na biso akisi pona bokono na biso yango nazo présenter bino ba kisi oyo na memeli bino pona baka oyo ezotungisa biso bandeko na biso mingi o bazana na libanda eloko etungisaka bango mingi ezali ba problème ya ba hémorroïde ba problème ya ba mukongo pasi eza parce que ba misala oyo basala ka makasi okomona ke awuti musala aza fatigué un peu mukongo pasi azokoka vraiment kozala makasi te na relation sexuelle eza à partir ya misala oyo ya makasi oyo bazosala na moi mais Dr Ahmed amemi bakisi oyo eza ya makasi bakisi oyo nazana kisi oyo eye pona bandeko nyonso oyo bazana problème ya ba hémorroïde bazana problème ya hémorroïde ba problème ya ba mukongo pasi donc hémorroïde wana ezotungisa mukongo na yo oza vraiment na temps lisusu te oyo okoki kotelema tout droit donc ozo tambola na difficulté ozo sala nyonso na difficulté même na ndako mama komi ko déranger bandeko mibali donc ma relation sexuelle baza bakomi faible donc bakisi yango ye eza bakisi moko ya poussière nazana bakisi ya poussière pour na hémorroïde nazana 3 kisi oyo ezali tozana uku force tozana iba tozana mukadikadi oyo nasali pour ba produit mususu ya sika bandeko bazwa déjà ba produit bayebi ke non ezana iba ya pomade pour na bandeko ba longissement na gonflement peni mais nasali ba pomade bakisi iba pour na ba problème ya hémorroïde donc ce qui est vraiment ce qui ndeko azwi yango na poto soit tinati akomona ke ekosoigner mukongo na ye ba douleur nyonso ekosila en plus hémorroïde na ekosila nazana kisi o nasali na kombo ya uku force le médicament eza pour na bandeko nyonso o bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle bazana ba problème ya ba impuissance sexuelle bazana ba problème moko oyo ba impuissance moko ya makasi éjaculation précoce eza bakisi moko oyo ye pour que soigner bato wana bazwa solution na ba problème na bango oleki créer bango ba problème na bandako mabala nazana na pomade iba eza pour na bandeko oyo bazana ba problème ya maigrissement ya pénis ozana posa ya développement ya pénis na yo et ya mulaito nene donc pomade yango wana eza pomade iba nasali pomade iba eza pomade iba ya pembe ezana pomade iba ya chocolat pona bandeko oyo bazwa déjà bakisi selon ndenge tosolola na bango na yebi kosala bakisi mususu po na problème wana tozana bakisi oyo awika ezali pona problème ya spermatozoïde bandeko bazana problème ya oligospermie bazana problème ya zoospermie donc awuka eye pona kobotisa spermatozoïde na yo et que spermatozoïde ezonga na quantité ya malamu pour que ozonga mobali ya malamu na yebi ke botumisa mingi na éjaculation précoce eza parce que ba spermatozoïde na bino eza lisusu na efficacité te ekomi mike et créer oligospermie soit azoospermie yango na ye na kisi awuka pour que ebotisa lisusu ba spermatozoïde pour que bandeko mibali bazonga mibali ya malamu na ye na bakisi oyo ezali pona problème ya bandeko o bazana problème ya diabète
bandeko baza na problème ya diabète na kisi oyo pour que e ba kozongisa to ya sika na bango normal oyo eza vraiment ntango azwi yango sika na ye même si akendaka na ba 60 na ba 600 ba 800 donc ekozonga normal akokoma na état ya malamu. Nazana pomade auka oyo eza pona problème ya hémorroïde externe. Bandeko o hémorroïde na bango ebimaka libanda, ebima libanda, ebimisaka makila. Yo soko zo sala toilette zo bimana makila. Solution yango wana ye. Eza na pomade o kubanda ko baka ekosilisa problème wana. Okozwa solution na makila ko bima susu te pe hémorroïde na yo soko ebimaki ekozonga na kati. Ekozonga na kati. Nazana bakisi o na ye nango bakisa makasi lokola oyo. Ezali mukatikati mususu pona bandeko o bazana ba infection. Ozana infection même si eza ewumeli kisi oyo tango kozwango bakisi nanga mingi ya poussière basela kango na ti soit na potopoto yango ndezo soigner ba infection nyonso. Tozui kisi oyo ezo traiter ba problème nyonso o ezo tungisa bandeko ya prostate. Parce que na toye ko remarquer que non bandeko mingi bazana ba problème ya étrophie ya prostate soit ba infection prostatique oyo bazoe bate azomona ke masuba na ye ebandi ko changer azosuba lisusu na pression te masuba eza lisusu na pression te mais azo sentir que non azana masuba ebele donc eza déjà début ya prostate oyo il faut to traiter yango donc bakisi eza wana bakisi yango oyo eza bakisi moko arariro oyo eza pona problème ya prostate bandeko pona bandeko bazali banda bakisi ekoya kaka ya poussière pona bandeko oyo bazali awa bakisi eza pe ya mai oyo tokopesa bango pona bandeko ya libanda eza na solution tokopesa bango ndenge nini bakosala po batransformer yango en liquide. Donc docteur Ahmed na Kinshasa azali na commune ya Lemba naza na Lemba foire na avenue Lubefu numéro 17 pona bandeko bazali banda bani batinda bandeko na bango po baya ko confirmer cabinet oyo ya docteur Aladji oyo kambami na docteur Ahmed Baye na avenue Lubefu numéro 17 na commune ya Lemba en face à cette vraiment témoin de Jéhovah. Au Italie numéro ya téléphone na ngai on contacter nga na WhatsApp ezali plus 243 89 97 78 138 donc plus 243 code d'Amboka 89 97 78 138 wana eza numéro na nga obengi nga na WhatsApp opposer kana yo ozo tungisa yo na ko répondre yo na ba problème nyonso oyo kokozinga maladie oyo docteur Ahmed atretaka te nazwaka mbongo nango te na koyebiso clairement que non maladie wana na tretaka ngo te oluki docteur mususu nayebi ke bandeko mingi bazokosama mingi na niveau ya internet bazokosama mingi ba docteur babimi ebele ba o babimi o nga nzambe na bango nga yaya na bango nga non nzamba saka moko obiso nyonso tosalilaka toza ba médecin mayele 8 pa nzambe tozo soigner batu nzambe ndazo bikisa na ko ebisa ndeko nyonso o a décourager azwa ba produit et pas ba ndeko nanga ba médecin oyo ba sala ba makambo mongo o esepelisa ete na ko ebisa yo eza lisusu tant que na musala nyonso ba vrai bazali ba faux pe bazali donc ezana ba vrai o bazana no oyo okutani na bango na nte nga docteur Ahmed na ye ko assurer que non lorsque tango oyo okobenga ngai okoposer kana yo parce que baka ezebele baka ezebele te vezangonga baka ezebele oyo baka mususu na tangite baka ezebele oyo docteur Ahmed aswanyaka na inspiration ya nzambe o apesa parce que ba ndeko mingi balobaka ba traduit praticien baza ba fertiche baza banganga mais na eko yebisa bandeko nyonso o bazana makambo wana na mutu ba longolango eza inspiration ya kisi oyo sinon bakoko na biso ndenge babanda ko traiter génération à génération toujours kende toujours sali la tradition na biso tout ça la tradition na biso donc tango ko benga docteur Ahmed okoposer kana yo na ko expliquer yo ndenge nini oyo okoko sala pour que bakisi ekoma na pays nyonso oza docteur Ahmed azotinda bakisi na monde mobimba partout dans le monde partout ozali na kwa nyonso ozali benganga na numéro plus 243 89 97 78 138 benginga na WhatsApp tokosolola na koyebisa yo nini oyo sengi kosala pour que na tinda bakisi ekoma na mboko yo zali juste soki osali commande na yo pesinga ba identité na yo complet
nga na ko déposer ba kisi na yo na niveau ya poste soit na agence moko o eza tout près place yo zali okomona ke bandeko bakwa ko tikelo ba kisi tangu ekokoma ko benganga na ko expliquer yo nini okoki ko sala pour que pe combien de temps okozwa kisi wana po omona changement na nzoto na yo. Donc docteur Ahmed azawana pour na mutu nyonso azawana pour na mutu nyonso o nyonso ça na problème les otungisa ye éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, hémorroïdes interne externe pour na bandeko basi ba règles douloureuses d'infection nyonso infection nyonso bandeko bazana problème ya ba prostate bandeko bazana ba problème ya épilepsie ozalaka na poto ndeko na moko awa bela ka épilepsie oyo ba dérange quoi tout tinda kambongo batambola bazwa solution te bakisi ezali o ezaki soki bazwi yango maladi wana ekelibela tozana bakisi o ezala problème ya ba diabète bandeko diabète ozo tinda mbongo pour que bandeko babika mais bazozwa solution te tinda bango na cabinet ya docteur Aladji o ekambami na docteur Ahmed tango akokutana nanga akozwa solution na problème o eza nalobaka na soignaka nzambe nda bikisaka nazana confiance en nzambe parce que na yebi yende abikisaka bandeko nyonso bazana ba doute c'est décourageant bomeka lisusu bomeka et pas docteur Ahmed okomona ke bokozala jamais déci bozala jamais déci bakisi eza ebele bakisi eza ebele oyo tokoki kolobela ngo à la prochaine émission oyo na kolobela baka mususu tango bino bozobenga bozoposer baka na bino c'est alors que tango na kozala émission na koloba na ko présenter bino bakisi ya ba malade wana ko présenter bino bandeko mususu bazaka na confiance mususu ba médecin ya ba traditionnel te ke akoki kotinda mbongo na ye parce que ezana bandeko mususu babengaka docteur Ahmed. Docteur Ahmed, est-ce que ceux qui na tindi mbongo na ngai ceux qui na tindi mbongo na ngai est-ce que kotinda kisi papa mbongo ezana suka te bandeko mbongo ezana suka te to ya tokuta ngo to kozonga to kotika ngo docteur Ahmed soki omoni ke ozana confiance na te ke kokotinda mbongo no otindi ndeko na yo aye na cabinet na Lemba Foi na avenue Lubefu numéro 17 akutani nanga moko na kopesa ba kisi oyo akoya ko akotindela yo soki ozana confiance nanga okotinda mbongo na kotindelo ba kisi place oyo koko ozali okomona ke tango ba kisi kokoma tango kozwango solution ya problème na yo kozwango maloba nanga suka eza boye pona bandeko nyonso o bolandinga bokomona ba numéro nanga eza affiché wana zwa numéro benga tango oyokisa ngo betela ndeko oyo ozomona zo souffrir pembeni na yo maladi babokola kango te soko bokol maladi lobi ko boma yo to lobi ko détruire yo pour que détruire yo te tant que solution ezwami solution emonani tant ya solution ekoki pona bokono na yo bokono tungisi yo panda banebele et comme temps ozwa solution docteur Ahmed apesi bino merci mingi na bandeko nyonso o balandinga na pesi bambote mingi na famille nanga na bandeko mingi o bazali banda ya pays partout dans le monde donc docteur Ahmed alingi bino makasi abombeli bino ba surprise oyo tango okobenga yo moko okomona ba surprise wana docteur Ahmed alobi cabinet ya Lemba Foi ekokisi 17 ans d'existence na Lemba Foi oyo docteur Ahmed azawana abandi de 0 à 17 ans talaka eloko ezola sa sincérité ya musala parce que soki ezalaki sincérité ezalaki te mbela cabinet ekangama 17 eza blaki te talaka ko boti mwana akokiti na komiti na 17 ans donc eza sengo mingi pona ngai ya ko lekana mission oyo pona ko signaler bandeko nyonso baza partout dans le monde bazo souffrir que docteur Ahmed azawana pona solution ya ba problème nyonso o ezo déranger bino merci mille